mbutu la famille kandenge ba yebisaka biso tambola na yo mokili omona makambo makambo ezali kaka makambo eza kaka na communauté na biso makambo ya somo la famille makambo moko ya kolelisa makambo moko ezosala penza pasi mingi na motema makambo ya mawa makambo bandeko na ngai ya somo penza makasi eza teke no makambo moko ya mike makambo moko imataki te makambo penza ya munene na kilelo oyo ekomi kosala pasi yango bomona batu mosusu na makambo mosusu omona batu mosusu ba préféré na bango amivandela na kwa na ye a préféré na ye asala ka makambo na ndenge na ye aboyi na ye kotia batu mosusu keno imataki ekitaki esala ki boete batu mosusu bakomi na bango ko préféré na ndenge na bango moko bamisalela makambo parce que ayebi ke soki na komi kokota kotoyo ekolukela nga ba makambo lobi Mama Mae 2024 Gavker to Yelibino solution pour naba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante Gavker to Zalina solution yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine ba papa to bosani binoté faiblesse sexuelle éjaculation précoce insuffisance des spermes topé agrandissement de pénis posaya mwasi ekima yo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48 Gavker solution ya santé na yo. Gavker et yelibiso ba solution moko kitoko Gavker et yelibiso ba makambo moko ya bien Gavker et ye penza na ba solution ya kafu ba solution ya kilikili ba solution moko ya bien Gavker a ye penza na ba solution otolo baka penza chaque jour ba solution ba ndeko na ngai ba o baza na posa kobota ka ndenge zalaka omoni keno ozoluka mabota na banzela nyonso me mabota ezoboya yo mabota ezoya te ekozala malamu benga Gavker pona bandeko na biso mosusu ka ndenge ezalaka na système moko kitoko la famille yo moko yebi ke ndenge ezaboye libumu na ngai esalaka makelele naza na zemite me okoyoka neti mwana ningana na kati ya libumu ekozala malamu benga Gavker pona bandeko mosusu omona ka munene ezoyaka kolia malongo oliaka na yo te mosusu meli omelaka na yo pamba te me omona ka munene moko boye ya bien penza te ezoya na nzela na yo ekozala malamu benga Gavker asunga yo Gavker azawana azosungaka ba papa azosungaka ba mama Gavker asungaka penza batu nyonso na système moko ya bien. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo na yelibino lisusu mama nabiso mama Jolie Kalunga. Mama Jolie Kalunga ebele ya batuto yebiye azalaka comédienne nabiso ya tongo. Mama Jolie Kalunga aza mutu nabiso ya tongo. Mama nabiso ya mangala. Mama nabiso oya sekisaka biso.
mama na biso oyo asepelisaka biso bandeko nanga na système moko ya kitoko. Ebele ya batu bakoya kotuna nga mama Étoiline eza nini makambo nini esali que non oya kobeta lelo masolo ya mama na biso Kalunga. Avant na kota na mwa mozindo ekozala mwa bien na ya kosensibiliser nanu batu nyonso ya sika. Toyebi que chaque fois que tosalaka ba émission ya sika bato sika pe bakotaka. Yango ne kosensibiliser batu nyonso. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne abiso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bande konanga kande na lobaka ezalaka toujours bien ce que zo landaka biso zala penza ya kovanda bisika nyonso zala landaka penza Étoiline Ines TV zo penza kiti na yo vanda na système oko ya bien liaka melaka na ndenge surtout ya kitoko bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda bambote na madame Gracia Mpoi na pesi bambote na mama Lisi mpitu ya balisi bambote nanga ka ndenge zalaka na mama Eugénie Zemanga et pourquoi pas madame Madrine plutôt Mafuta na pesi bambote na yemoko madame Judith Diampovisa na système moko ya bien penza mingi makasi. Voilà. Tozonga na masolo na biso kande na obeta masolo awa ya mama na biso mama Kalunga la famille nini ezoleka lisusu na mama Kalunga. Kanenge tomona ki biso nyonso mariage ya humoriste na biso o tobengaka pe lisusu comédien na biso na kombo ya dollar la famille eye kosala keno kokufa ya mwasi na ye eye komemela mama na biso Kalunga bamakambo ebele bamakambo wana ekoti na ndenge nini to na nzela nini kanenge toyebi biso nyonso mama Kalunga eza couple o bazwaki bango bakende ko parrainer mariage kanenge tomonaka bato ebele bazalaka soki balingi babala bamoni couple wana bazalaka ba exemplaire ngana sepelaka na couple wana nga boye omona bato mosusu nalingi couple wana e parrainer biso bango pe bamonaki couple mama Kalunga na mobali na ye ba proposa bango bon comme bango pe baza couple moko exemplaire moyen baboya ezalaki te mama Kalunga na mobali na ye je m'excuse bandimaki ba parrainer mariage mais ye kosala que non après kaka quelques jours à libala bandeko nanga mwasi ayaki kokufa mwasi wana eyaki komema mbutu penza ya makasi batu ebele ya batu balobi ebele kote ya mobali batu mosusu baye koloba Congolaise partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali ba terrain oyo ezali na problème ata mokote andeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino contactez biso pour na ba précision ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba na $350 ya pamba aux terrain na yo ya 20 mètres sur 15 et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango n'importe yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o izali affiché pour na beaucoup plus de détails.
moi sensibilisation la famille avant de continuer eza ba mapango penza ya côté ka la famille sombelaka bana na yo lupango ezalaka toujours bien bana bazana mwa bisika kovanda ezalaka toujours malamu ata lelo to lobi oyebi ke ndenge naza boye ata soki na kufi l'essentiel bana nanga bakotelengana te bana nanga bakovanda mwa bisika moko boye yango ba mapango bandeko nanga eza nango kaka $350 ya pamba oza na yo na lupangu na yo $350 ya pamba osombeli penza bana na yo lupangu la famille mosusu esalaka soni komona papa kufi bakumi kotuna bana siko testament na bino eza wapi eloko nini papa na bino atikela bino bana babandolo bakeno ndenge toza boye papa na mama batikela biso eloko te ndenge toza boye toza ata na place akovanda te ndenge toza boye biso ekozala kaka kotelengana na kotelengana ezalaka makambo moko nga moko na lobaka makambo moko ya soni penza makasi yango ezalaka toujours bien chers parents soki lelo boza na pema nzamba azopesa bino pema ekozala malamu mingi bokanisela bana na bino bosombela pe bana na bino mapango ekozala penza bien $350 ya pamba bana baza na bisika ya kovanda. Voilà. To continue na masolo kane to obeta masolo la famille ya mama Kalunga. Na minute oyo comme ndeko na biso humoriste azomona na te azoyoka na pete batu baoyeba te aza wapi. Famille ya ndeko na biso Frida que son âme repose en paix bakomi ko porter mama na biso Kalunga plainte. Balobi ke no ye il faut akende ko samba akende na leta akendo samba parce que selon famille baokanisa ke mama Kalunga ayebi place humoriste aza. Alors tant baokangisa ebongo comme ça kuna na leta akendo bimisana ba makambo oyo peut-être ezalaki sekele kuna na nini na leta okendo bimisa nyonso yango famille ezokanisa bongo na ebite. C'est ainsi que mama Kalunga lobaki te makambo na rovanda nango nga moko te makambo yo il faut communauté congolaise mobimba eyeba makambo yo parce que eza makambo moko esali makate dans la famille oyo eza neti famille ya liboso oyo tokomi komona bakufeli mwana na bango bakomi kosala ka babitumba bakomi kosala ka makambo kokangisa. Est-ce que bandeko nanga depuis boyeba makambo parrainage soki mwana fiel moko boya kufi na libala est-ce que balukaka bakangisa ba parrain to ezalaka nini bandeko nanga bino pe boloba na côté na bino parce que atanga de mon côté to de ma part situation oyo ezolekela ngai tango na yokaki mama Kalunga zolela ba porter ye plainte la famille na vanda ki na lobi siko makambo komi ko kende mabe parce que ce n'est pas possible to parrainaka ba couple eza parce que boza couple moko exemplaire couple moko boye balingi babala na basepeli na bino basepelaka na ba conseil na bino basepelaka na ndenge bozalaka sikoyo soki kozalaki non parce que to boza ba parrain parce que bo parraina ki mariage abandeko moko boye soki ba makambo moko boye simbi te liwa ekoti il faut ba bandokangisa ba parrain et kozala lisusu bien te et kozala bien te la famille eza pasi mutu oya kufi ata soki lelo botelemi bolobi ke non to ya to kangisaka mokili mobimba bo kangisa mokili mobimba me mutu na bino azana ya kokufa akola mukakate asi akufi olibo ya kosalaka ba makambo moko boye ko bundisaka batu sur les réseaux sociaux kolobaka parce que to mona ta banoko ya ndeko na biso Frida na ba live nyonso ya ba TikTok bazokotaka kaka soki bamoni batu basali live omona bango pe bakoti bakomi kosenga ba matisa bango pour que babimisaka balobaka ba makambo na bango o balingi baloba et ce qui n'est pas normal. Bozana matanga bolela ndeko na bino mwana na bino nyesi na bino akufi bozala concentré bokunda akendo pema na kine ke bolinga bokangisa oyo boloba boye bosala bisala salezalaka bongo te
ata kutu mobali yango booluka keno mobali azomona na te biso toza na posa mobali aya ko expliquer biso liwa ya mwasi na ye mobali nini abali mwasi pas même 2 mois 2 semaines ya pamba après libala mwasi akufi mobali nini akozala penza na makasi akozala courageux aya koloba keno ndenge za boye comme mwasi akufi na kende na famille basi ngana bomaki ete mais mwasi nde akufi mobali nini eza problème ya koloba te ke non mobali nde abomaki yango azobanga te mais eza kaka situation ndenge ye bozana mutu kambala moko mutu akufi nanu bosavoure ata te na ndako ya libala ndenge ezalaka mutu nyonso toyebi te place aza toyebi te aolela za mutu ezolekela ye mosusu omituna bakestion nzambe nasala nini na mokili navanda na mwana batu na kimakangu 8 ans mobimba eloko ekomela ye te kakobala oyo tobalani mwana batu na kokufa kufi siko bino famille olebo vanda botala makambo wana sur le plan spirituel mais bino bovandi na bino na mutu na bino eza kaka boluka bokangisaka batu na mutu na bino eza kaka bokotaka ba live boya kolobaka na mokili combien boza na bakanda ça n'a pas de sens mokili lelo eza ya kobeba batu mosusu na kilelo oyo peut-être batu a quartier batu a famille basepelaki peut-être ndenge mwana na bino abalaki te basepelaki na bango te bango babando linga kaka mwana na bino atambola kazala kala mibali lelo kutu ekufi lobi kuna ekufi soko baye komona keno mwana na bino abali et surtout que mobali a proposa eke aomema ye poto siko na bakindo kia ba famille toza babantu la famille toza na ba famille o ba famille nyonso tokola nango ba famille nyonso kindo kezalaka babilo mosusu le botala sur le plan spirituel mais bino bolingi bo bando kangisa sikoyo marraine asali nini marraine asali nini bandeko nanga botika mama Kalunga vanda botika penza mama Kalunga vanda s'il vous plaît la famille ya Frida ezalaka bongo te eza teke to kote la mama Kalunga mais babilo mosusu foto lobaka ekomi nini ata bino moko combien ya batu bakufela bana na bango ka bongo tomona lelo ba mariage ebele mwasi na mobali babalani à l'occasion de rien omona ka mobali batike babomiye omona ka mwasi a piqué crise akufi tomona ba makambo wana mais eza ba makambo oyo faut kolandela sur le plan spirituel eza ba makambo te ke non o bando funda ka batu na parquet o kendo samba o sala boye ezalaka bongo te ezalaka bongo te s'il vous plaît la famille bodosé eza bien te famille ya bafrida to sengi na bino bozwa kimia to yebi ke na cesse ya motema ezosala bino pasi mais liwa ngana lobaka toujours eza nzela ya mutu nyonso mais liwa ya bongo eza liwa moko te keno bo bandaka kokoluka bokotaka ba live boloba o bolingi boloba bokangisaka batu te mais eza liwa moko oyo eya kote ya batu mosusu liwa moko ya kolukelango sur le plan spirituel botuna nzambe qu'est-ce qui s'était passé eza nini nde boko izwa ba réponse ebele eza ba liwa te keno boya sur les réseaux sociaux oh mama Kalunga biso to kangisa ye faut aloba vérité bolingi mama Kalunga aloba vérité ni aloba te keno mutu aboma ye ne eza mutu tel tango mwana bando kufa ye mama Kalunga azalaki te mama Kalunga kutazaki mama ya batu na tournage baobenga ye ke fiel na ya kufi ya za na tournage botika mama Kalunga vanda bomemisa mama Kalunga ngambote s'il vous plaît bomemisa mama Kalunga ngambote s'il vous plaît la famille botika mama Kalunga avanda Congolais, Congolaises, partout, Zali Kota Labiso, Toyeli yo, offre oyo, ezali nakati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa nakati ya commune ya maluku, ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo, ezali na problème ata mon côté.
andeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozwi terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails.